Il faut pas qu'il y ait un bébé. Mais bonjour, bonjour, bande d'école. Tous les sous supports nous commencent à bino basango, basango na kati ya mboka Congo, makambosi la kate. Tout le monde les sous mwana nsuka, ça les sorties médiatiques na ye pour na ko accuser Kofi azali ko benga ye papa Kofi kasi au même moment azali ko kosela ye pe les sous makambo. Alors réseaux sociaux makambo bunga na kate oyo komaki na obosololaki nyoso tout ezalaka nango exposé. Voilà. Tout le monde qui Mwana Nsuka bimaki a sali ba révélation à l'obi qui a l'accès à message que non papa Kofi Sandra Line n'a pas que numéro papa Kofi pour battre que JB va porter plainte à partir ya poto pour bakanga JB mpiana. Voilà ce que yo droit de réponse et outipé à côté ya batu ya Kofi Olomide bala la kate ba bimi pe po ba bimisa makambo surtout na poisson. Mokili makambo mwana Nsuka vraiment toloba ete yo zali porter malheur na vie ya JB mpiana mwana Nsuka ozali penza donki o bengaka mpoka na ndenge ya kosakana te tala mutu munene lokola JB mpiana kombo na ye koma kotangama pona babuzoba mikolo nyonso tu likolo akutanaka na yo mwana Nsuka ozana yombo moko fo basokola yo to ebite soki eza makambo ya ndenge nini comment expliquer okoki kobetisa tata mobimba mutu. Comment expliquer au koki kolobaka buzoba mikolo surtout na kombo ya JB mpiana obimaka liboso awa o batinda ki yo empire du mal to fingi bakisi njora batu balobi makambo ndenge bele nzoka nde ba Sandra Line pe bazaki na sima lelo awa lisusu tiki makambo bakisi njora ba Sandra Line okomi ko s'attaquer na Kofi Olomide poni muteme sala opasi po jiba raté pa ba concert na poto likolo na yo bandeko babolingo. Est-ce que vous allez comprendre que moi si oyo vraiment azali porter marole la vie à JB mpiana tolo banano est-ce que vous comprenez que non Brunel mwana Nsuka aza penza porter malheur la vie à JB mpiana moni basi mususu bazaya kozwa te basi mususu bazaya kolala te otala mwana si oyo penza vraiment tozali ko regretter pona nini olekaki na nzela ya JB mpiana tozali penza ko regretter na yango totala ba message oyo ye moko abimisi soit disant que e bolimisanga ba réponse oyo uti pa ya Kofi Olomide na téléphone ya Kofi Olomide yo za ko accuser Kofi que non Kofi mtabanda ko benga yo aba botrike JB boso ba message oyo uti pa ya Kofi Olomide e uti wapi ba message oyo tozomona oyo tozotanga awa zolekaleka awa e uti pa ya Kofi Olomide e uti wapi soki yo komaki na obongo te yo mtobandaki lisolo na Kofi yo kasaka ko c'est qui peut-être ozaki mwana mukio soki JB mpiana okwesa pe Kofi Olomide papa Kofi mais en même moment pe osala buzoba na kombo na ye ozoko ko sole makambo na réseaux sociaux. Mokili makambo botala mokili penza mwana mwasi oyo il faut to lukela yo kombo batu babimana bango na vie bana basi babimana bango na muziki kasi yo penza na kosa te mwana Nsuka soko zali ko landa ngai kene na maya kamba ba sokola yo pompoka oyo latisi JB mpiana obebisi vie ya JB mpiana yo mwana mukena age na yo tala makambo zali kosala ozoluka succès tozoluka nini nana ngatinda ki yo sa sortie médiatique o ba makambo ya Kofi Olomide ozobenga papa Kofi Olomide au même moment pe lisusu ozopakola buzoba comme so pakola JB mpiana so tozaka na mboka penza ya loi makasi tant on saka sortie médiatique ya liboso na bakisi njora na ba Sandra Line mais le JB zana koza lokola ba Arkeli JB koza lokola ba PDD bakako kanga ye likolo na yo lelo sofo kangozo mbanga pete waso impliqué le susu Kofi Olomide na makamba buzoba na yo kasi nongo sali boye ozobomela JB moto te ozo pelisa nesu moto ozo tasu makala likola mutu na ye mwana oyo bengo mwana oyo penza na bengo mwana po penza makambo na utomona na vie oyo eza suka oyo eza somo yo foto lokelo kombo Jezabel eza malamu foto lukelo penza komo po Jezabel kutu eza nango malamu lokuta mabete okomo ko basuso Sandra Line na pesa ki numéro po sona papa Kofi Olomide oui ba pesa ki numéro tala ndenge yo bande ko solo na Kofi Olomide o bande solo na ndenge ni
papa Kofi Olomide ezangai Brunet mwana suka ex danseuse ya JB Mpiana. Est-ce que tant que solo Kofi Olomide a s'introduire que pas na yo? Donc yom to kende pas Kofi Olomide pour ça la chose JB Mpiana mabe. Temo bangi ke koyebana ale o changer makanisi o triquer le kola keno Kofi aza mutu mabe pas JB Mpiana. Oui baza barando na bango mais yonde lisusu nde o yesuko pakola moto kotia lisusu makala na mutu ya JB Mpiana. Mona bato papa bato fandeke na ekimia. Vraiment makamso to mona na mokili oyo penza donc Sodome na Gomorrhe ezalaka nango bien. Sodome na Gomorrhe ezalaka nango bien donc yo penza donc ozo mériter li felo te mona ntuka ozo mériter penza place moko kolekana li felo. Tozo modiri yo te mais makambo yo sali ba retour nango yango yo yango tozo zongiselo yango. Tozo zongiselo penza ba retour na yo. So bébé c'est via JB Mpiana. Tika JB Mpiana. Ozo personne via Kofi Olomide o bébé c'est lisusu. Yo na moni nde fallait justice nde fallait ba kanga nde yo. Justice ya Congo fallait ba kanga yo penza donc ozo mosi moko fallait ba bamba mabanga. O makama soni bona age na yo au fond de no pété o bi mapesa so sorti mais yo kasi bato yo kelo mawa bato ba changer avis na bango pona keno osala JB mabe liboso o yepo soigner pour le bakeo papa Kofi mtana sima nango yo kasi ba yo kelo mawa yo kasi lo ni rechanger na mto batu na ba congolais et lo ni rechanger mokile zanga mawa penza bana basa modelo penza tous atena ba Mali na basoki na ba mboka nini nango na bona ba Burkina Faso donc to bamba yo mabanga o moko ta désordre na musique ya Congo sikoyo donc ba danseuse de surtout batika na mokili oyo ba présent no banga soko toucher bango pona bana lokola yo to ko respecter ou même pas tozo mo to ko respecter ou même pas po na buzo bima o le kara le kolobara na ba télévision ko même ça comme ba artiste minene. Non, on a évité que non, sur le JB, armo renté, concert à minene, JB comme ça là, armo comme vie, comme une idée, keba, les colons na yo, les gars, nanzela na ye. Mwana nsuka. Sur le yebaga, penza que yo, trikaga JB boé, mais, attaque tout plaisir, attaque ma pango, sombe la comme bon, pesa yo, il fallait même pas ba pesa yo. Pour changer dans mon pelo roti. On s'en fait qu'un don aux alarmes, le même pas spécial aux anangote. Kolukani ni poto nde sala boye kolukani nango koluka po okende wapi yango eza pasi pe mawa kozala na mwana lokola yo eza pasi pe mawa kozala na mwasi lokola yo mobali ni nango yo bala lisusu pona ba yombo modèle oyo mobali ni nango yo bala lisusu mokili zanga pasi mokili zanga mawa mokili penzako ezanga mawa pona bato lokola bino papa Kofi ala ke so ba message olingi ala ke so ba message nzoka nde Jezabel ye moko awasala ba je na ye atrikaka donc olingi ni o manipuler Congo mobimba to nini ya JB Mpiana no elalite ale oyo bakisa baka mususu papa JB Mpiana papa Kofi Olomide papa Kofi Olomide lokuta na yo yo foto le kilo place li fait le zamala mukutu pona yo ata ba Jezabel bazaka boete soni pe mawa bino pe ba leader ya musique na biso ya Congo po fongwana no misu bino pe ba leader ya mboka na biso ya Congo po fongwana no pe matoi na bino po vraiment makamba modèle oyo eza pasi na répéter yango que ceux qui Congo zaki na mboka ba loi lokola ba États-Unis ndenge sorti médiatique mona oyo asalaka liboso même sabino melolo JB Mpiana azalo lokola PD des lokola arkeli na kata prison kola mona moka mukeboe ba sentiment mbongo esali yo olingi ba vie minene o koka yango te ale oya kapo otrikaka baba nani oyo otrikaka baba ba mission na biso ya Congo tola na mama wana na ba preuve na ye oya bimisa kipo na mona ntuka tokolanda yango toyoka bino moko bomona mona yebo kosambisa ba artiste oyebi vraiment kosambwisa ba musicien Congo oza penza modi mwana oyo oza modi
oza maudit mwana oyo mwana ntuko oza maudit to maudire yo to banga ta to botana jibe mpiana to zo loba yango obotana jibe mpiana mais obebisi vie ya jibe mpiana au même moment hein to maudire yo to maudire yo to maudire yo to maudire yo bimana vie ya jibe mpiana ko loba suma kambo ya jibe mpiana te bimana vie ya jibe mpiana bimana vie ya jibe mpiana to maudire yo tika jibe mpiana ko loba suma kambo na yete kokote ça peut Koffi Olomide soupe na makambo na yo te ondongo za Koffi Olomide na équipe na ye ba ko porter yo plainte okende ko samba na ba preuve na bakata ba téléphone na yo wana tala ndenge sopi yo tala ndenge bwakisi yo oza mwana pasi soki mwana barumbu soki mwana bumbu okasi ko bonga na mbongo soki ute pa Koffi Olomide te ute pa Jibe Mpiana okasi ko bonga na bambongo wana okasi penzo ko bonga na bambongo oyoyo ekoute pa Jibe Mpiana te pa Koffi Olomide. Shame, malheur à toi. Maudit penza donc yo penza serpent na ebisa yo. Eza pasipe mawa. Bande ko ngai o to bombela kibino Saint Figueroa qui vraiment fâché pour na makamba lokuta modèle oyoyo faut ko dénoncer kapé batu oyoyo ba kana makamba lokuta na ba réseaux sociaux. Voilà, to kutani lisusu na barando kaka. Bye bye.